live na biso pasteur Denis Lesi prophète so akoti lola tala mutuno ke banganga msupe fo bakota lola bagapo te keste bagapo te papa wemba mouvement daya nganela na tali na ngoso yota la rafalite Denis Lesi Jésus na biso l'église de ce bat baleki fence na tolo boko na ngabo okata ngabazwa kaka yemo batinga ma kalunga batinga ki mamepela bonga na finga ba te kwani batumo boye bavoria mo boye bana ba on importance dans la société donc c'est mutu mo bo respecter dans mutu amukolo na ote mutu opana se nenga okene na yo mo mona ngake mona ninga mankinga lelo to mona ba junior sifa lobikisi apesa kitoko ba décor ilo bato bazwa makanisi yo tshela bato poison na ebité bon tika na mabanga tunde na joli kalunga tolunga no mamba théâtre aka pena grande scène ba vela tu ba sami mokili bana ba poto ba gapote Janifa bana ba poto Dépense à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne. Que la lumière soit et la lumière fille. Voilà, ils ont rappelé tout ça, pour tout cela. Selon l'actualité, selon ma rambo, ça a vraiment rage na katatoile. Azar si fois ça, on a pour nous célébrer nous ça kitoko. Na pesi bino mbuto partout vous dans le monde. Neka na message vous allez ngam naza na invité na recevoir na mukalo. Avant de présenter le trombeta surtout ma mbues actualité. To simba côté artiste et comédien. To sola Randoweza entre Kalunga, Ansiluzolo, Nani, la richesse pas côté mon assima, on pense Kalunga peut tout le monde maman épela. Il y a on est trop sola. Mais tout ça, mon les à côté n'a bu chez un raté, trop simba, tout cas paye afropétage et bimaki, trop solo la moi la kati. Donc Kazer si Fazawana, toujours. Voilà ma rame déjà bandit, arbitre déjà bêtis sifflé. Dans un artiste, comédien, doué de son talent, Bogi l'artiste. Il aime quoi analyser, maman quoi les lots. Bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour, exercice de tous les temps. Bogi Star, artiste et comédien. Mon lobelipé sous-sous. Il y en a un autre. Double pour ça. C'est double SIM. Double SIM. Micro va bien on a double SIM et puis. Les Android, tu as touché. Android. Double SIM, est-ce qu'il y a Android? Donc, et qui n'a pas micro, moi bon vraiment par la grâce de Dieu, nous avons ça là et ça là. Bon, ma camble de côté Andoule, côté. Ouais, côté Andoule déjà c'est bon. C'est bon, papa logo na PC déjà mboté. Professeur Kingo Dingo Diacha et puis côté théâtre na PC Monseigneur Modéro Totokan la tête du savoir. Ndenga ba ventirete wana pena papa wa saliba ne belé. Puis on continue à ga ko sala. Donc umela ko leka ba ngagenion so ya onatra. Pour matricule à l'état et bien baraté. Ata lelo yo zate bana ba bénéficier na ngoka. Donc vous avez un modèle où matricule à l'état. Donc arumela na minicho soki to zangi yebisanga siko. Bela bato ya bimisi na théâtre famille. On a dit que papa rumela kolega matricule à l'état. Donc kolega ba engagé non sur onatra. Et puis papa rumela le sou kolega Fleuve Congo. Voilà, merci beaucoup. Je crois bien commis et pas il y a président Modéro Totokani. Moi na salié à Boitier au reconnaître qu'il y a des papas, il y a des mentors na yo. Père tout ça ba fantinde. Abimisa ba te belé petit lelo. Le président Gesho Ingange Spawn, M. Rocambole, il fait un bar d'events. Doudou Soupou, le président Pamphile Mamboueni, Aminata son père, Mirma Bopoulenge, l'empereur Tchouké Lombo Tonjoli. C'est tellement trop. C'est belé. Donc, théâtre, est-ce que comment kende na bandenge moko boye ndetika bienté ndetika ba frère na bino ba na ba kotala bino ndetika ba bénéficier d'un l'autre côté na ndenge oyo bovanda ki histoire na ndenge oyo théâtre vraiment ezaki wande ko éduquer mers c'est un hôtel à théâtre a bénéficier de quelque chose mais là c'est pas le cas. C'est pas le cas comment? C'est pas le cas comment?
liboso ezalaki ndeni ni sikoyo ekomi ndeni ezalanga clair liboso ezalaki respect Bogi a respecté grand frère Tukeli Mboto Bogi a respecté grand frère Gesho Ngange mais là c'est pas le cas surtout mon terrain comme glissante makasi et récemment ba propos un soir pour la Kalunga ça fait que après que les kabata quand on tout ça émission moko récemment où il est sous un sa niveau des Kalunga beka moi naie na moi na instant ba kokana est-ce que mère à quel on a nenga comédie te to eza pena di sérieux mais le ben kala ah vraiment so eza que nenga comédie wala to ebi makamonde kenda mais so eza pena na ndenge que grand frère pop en style zolo humoriste na biso linga réagir na ndenga mabe vraiment net quant à moi déjà non c'est pelaté mais qui da mabe pour ben si te comme na kati non ba mère na biso le roi baya joli kalunga ba sali trop na makambo itali depuis beaucoup du respect na ye les capables de maman kalunga na PC déjà mbote puis venanga pa na PC pe mbote donc a sali déjà trop il faut zapper na moi respect wana po yé déjà yaya soit manqué bon biso siko poto manqué monte ce que les infos des fiston mangunza ayebisa ngai faut yeba ko tosaka mikolo yango nde etombolaka mutu vous avez point en c'est nous la salle à boulot n'est bien ana icône et ada idole ya bato belé mais ce qu'on a likambo tali respect ya mwana nde to boya respect penana no mais joli kalunga tout le monde mamba théâtre ada pena grande sœur na yo et puis ba sœur ba maman na solo ba maman kalunga ba sali to ya danger ti le lobo ozaka na top ndenga fo TV biso bitu talaka to mona bika asiluzolo osala makamne bien parce que ceux comme na makamu mo bongo ceux ko mona mo bo to tendeti awopina awuti na ba groupe mobo afingi et ça ndene ça faux et ça là da faux mais c'est comme si terrain tengami pour la duchesse abi à côté la ram c'est il s'agit terrain etenga ba on bata normal tika mpandi na bango bino bata nenga ba kimbo tika mpandi na bino non ngana linga bunaza bongo eza bongo te parce que na PCP président la duchesse mbote eza bongo te yangwana ekiti ça donc non baneni ya culture ya Congo ekiti sa comédie ekiti sa art tout le monde a ba vena biso ba Sami Mokili bana ba poto ba grand pote Jani Fay bana ba poto basala makamongo te je comprends basala makamongo te tant bayaka awa ba tunso bazana ko sepela la duchesse yaki ansiluzolo yaki et ça fierté ba comédie ya Congo ba évoluer na poto bazaka ba koma na poto so ba awa ba bazala na bonka à bon terme parce que so ba ti makambo yo kabola parce que qui les inspirations à makambo tout un artiste musicien comédien à s'inspirer à qui pétage et puis mi na kinit ndeti mikolo et pas non fuji déjà à boire à créer mon robot est-ce que ba pakola ka mafuta na caleçon te est-ce que ba pakola ka mafuta na bikini te pona nini ndenge obotama ale pakola mafuta pakola Nico James Muswaga yalinga bongo Nico James Muswaga aza designer habilleur de luxe badara ce qu'on a Jojo Mopila leta bada soin. Est-ce que la manière dont Moussala Mouzo Kendele pour ainsi les commis et commis tout le bas assiette ya artiste et comédien pour ti et comme à niveau ça en solo albagi amakalunga da faux chéri par rapport à nia ndo déranger ya joli tonde faux chéri ndeni albagi to côté te ya a rejoindre tende basaki vidéo na bango na celo scram que ya ko zo mama kalunga te ve tika bongo bongo ke fondé papa la msombo solo ba nozo za théâtre te tika bongo ya joli asala carrière na ye aza mère aza pena mère jusqu'au jour raisonner heureusement était par rapport à ni pour adana mobali na ye pour valoriser ye tika la rejoindre télé théâtre ya système mutuna théâtre na kata la vie normale comme bongo jamais impossible théâtre banoza makambona ti on est c'est le pensable théâtre banoza bongo te so jouer bien ba routine le pe mutumo bobo jouer na esili biso tout ebi ya kalunga mama joli kalunga a jouer déjà danger a jouer déjà bien parce que ko jouer ngode oyo lingwa jouer ndé on prend non c'est impossible makamone za kala ngote mutu ya biso za kate boko jouer na mutu danger so boko mina mwasi na mobali c'est que conscience na bino ndé mutu tindi ya bino bosala ngo to
Comment on a un novella, ce monde a joué moi, c'est mobali. Mais ici, les n'ont pas. Ici, les n'ont pas ça boulot pendant ça là. Donc, c'est que théâtre, comme on a copie, moi, il y a bolingo na kati. Tout ça bon. Théâtre, comme on a copie bolingo, bon, jouer en amoureuse, n'était le baron, na kati chambre. Il y a tigana na décalé, n'était pas tigana na système. Bon, ça, les gars, pour incarner rôle, n'a pas bon ça rôle, n'a pas. Et non, que bon, moi, c'est un peu, moi, c'est un peu, c'est que binomo, vous pensez qu'il y a. Mais monde des arts aussi, capo, on t'a tout menacé, ou on y a ta cassé. Soit disant la guerre, s'il faut dire, s'il faut être franc, ils allaient épée là. La richesse a popolé pas comme possible. La démission à lesbienne, on t'a mis ça, même ma copine, sont bien à théâtre, il y a qui lesbienne. Il y a au bois Karmambassou, il y a Kopa au Kota Banganga, ils allaient épée là. Voilà selon la richesse na ans. Vie privée à mon tour. Pour comment on a un niveau de bimisango. C'est que Yopé ou participer à la makambo bon. Donc quelque sorte on va c'est que inspiré ba yebi. Bonde tingane na fandi boy. À part on na yebelo so ne tanki essayer azaka mutu mo boya sima mabe oh. C'est que ngape na adana milier wana. Non e bande ni vie privée ya mutu mo bimisango. Donc ya mama epela ndeka mutu bimi grave. Babiye mtamima makamno so mabe ba flonio so mabe to mona lelo ya kisitu ya kilesibienne ya boka na malade na théâtre na monde na monde nyonso c'est normal l'essentiel c'est que attend ça mabe mais so yebika les bondiers nyonso c'est normal o ça mabe mo bosiko mais so yo mo fandi conseil no fando bika nzambe limbisanga na likambo na sali nzambe obomana parce que to juger mututé. Nous n'avons pas de délire, nous n'avons pas de sentiment. On est dans vie privée. Mais on va vie privée à épée, comme on a un tournage, on va bouger la caille, on a un tournage, on a un propos selon Mike la Duchesse. La personne est mère et puis la mondiale. Pardon, on a la Duchesse, Hans. Balobi ndenge le théâtre comment phénomène bambasu ya robwaka la maladie et ça et puis la mutena et puis la bana ko ya tina basi na ye ndo baninga ni basi baza ko sambwasane na tournage ko sala ba jia moi sina mbali na misu na bango na habité selon vie na ye wana ba vie na ya mère nde bango balobi et bando déranger bango to l'essentiel les aki to jouer ndé producteur wa film et puis ba baloté mais pour na sortir kuta té na millier na bino quoi mais et puis la force ti azo péta en kota qui c'est que basé na force té so ba no télémela et pena consciemment et ngesi la moté que ba na ba force té ba force té vie privée mutu ba beta ngoté na caméra vie privée mutu ba beta ngoté na caméra ça n'engage que mais les vie privée dans mon son la mise ba tunyoso bon on a monité so nga bena mona ngina ngama baga nga na moni na ngate nga na mona na est-ce que par rapport il y a ba propos wana yo étant qu'artiste ti ndenge makama ko mokendeli et comme ma division c'est 4 sabino ou aux la conseil moko direct ko pesa en solution autonome na conseil na ko pesa venanga en le zolo na président Mike la Duchesse bango mbale bana ba venanga tolinga bino mingi pe biso to respecter bino comme conseil zaka ke bino mo pe buluka bo garder ba respect wana ils a hésité buluka bo garder ba respect wana na ba serre na bino parce que ce bo sala bongo ba te belé ba otala parce que mutu mo so abimisika a ndo finga ndeti en le zolo to a finga ndeti président Mike la Duchesse ngasko so place na ali na osepelate na tali ke on peut baba vite biso bi to landa le colonna bongo baba vite parce que tant mutu moko luka finga bongo donc c'est que mutu na ba robeta li solo ba ko ba finga ma kalunga ba finga ki ma mepela bonga na finga ba ote poani po kisasa na monde ya comédie itambola ndemo kana ma musique donc ce mutu mo respecter da mutu a mukolo na ote mutu opa na se nenga kene na yo mo mona wa ke mona linga mankenga toi manqué déjà et qu'il faut donc comme conseil ma grand frère propre na linga bino mingi to linga bino tout ce beau qui beau tchepé beau kimia mona marambo culture africain culture congolais et matamakasi
par rapport à la comédie. Les lots, bah Nigeria, bah comment on les cap. Bisoté, bah Nigeria idéologie na bangwana, bah rêvango ana. Mais au mataté pour bah réaliser Benedetti, et Mike la Duchesse a eu que ça la sortie médiatique. Ayebi Jérémy Chabanité, Ayebi Josete. Question bah tout n'a qui pas confrère na biso bien ibangote. Et ça azoé bah non binoté, azoé bah non binoté. Pour ces Mike la Duchesse bah tout n'est bouga bah yebi bokité. Bon, Nzamba jouera le coup parce que comme Kitsalora Taïbaza Fali et ça l'a bien pour Nzamba Tombolo le roi filage à témoin de Jéhovah. Bande ko ba ça musala bien. Na habité sur mon poto au bazar nango bana poto ya ndeni ya planète nini pour biso sur internet. Surtout mon que oh muta jouer évoluer bien. Pour le chapeau na succès à ratant. Roma tapé lelo au Kiti. Rose appelle na succès aux akana ba osatira. Le tout monde a ba grand poète modéro totokan bazala ba makalunga. Ata muta benge osakana sommoné sur scène. Akana sommoné mon mec ye joli zaka likolo ba président Gesho Ingang. Ba Alain Tutuka mayonnaise ba président mayo bazaka boy. Reprend. Ce muta bengi a bengi siko netike ndeni ni na poste na jouer na joli kalunga. Donc ata mutango donc que jouer caraboué tant que tu as action il me sortir là il faut jouer bien tu n'as joué ma bé bon comprendre pas moi que ngana jouer ma boy ce que ça na mutum somo na que azaki ne boy mais ti akita ti et dani ça sous air à hésiter ça na sous air à hésiter c'est comme si ça clarté hein la clarté na ta clair na clair na ba nini na minute ça sous ma hésiter na minute ça makambu convaincre le public convaincre ma fanatique. Donc c'est un sazoye ba binoté ça a créé base na to ba bonga quelque chose. Non, nga kuna za wana te. Ce que c'est bon ça doit reconnaître Jérémy té. Ça doit reconnaître exaucer ça base na. Et là président Hans to président Mike. Hans. Président Hans le zone. Et ce qu'on reconnaître bango te quand ayende. Nous t'aurions mais l'essentiel les gens qui bande ko ba évoluer bien internet. Ba pesa les meilleurs na bango tout talango na ba internet. Tant on y pas bande pesa. Badou bando san. Bando féliciter. C'est que Nicolas P ça reste à Kita. Hans. Après ça sauter. Après ça sauter. Après ça sauter. Par rapport à ben je sais par rapport à Chabat. Par rapport que ko finge l'équipe trop, ko lo ba mabé l'équipe trop. Ko donc respect sous ya ba mikolo zate tchoyo ka jour mususu va fingi papa masumu. Ti jour mususu do va fingi papa masumu. Alors ben écoute papa masumu ko tira na liste était joué pe la robela. Les aké bossa la groupe na mila lisungi papa masumu ko meka ko tanga te soko tenga na kolongwa na groupe na ko bloquer. Non ba mécène bazada ya danger. À part makambuana lelo oyo mutu tout wa salada art. Position de commandant ngwa. Somo mutu abeli biso tout toyebi ke somo mutu abeli comme tina ba niveau moi dae. Emsu ki mutema mabe moto poison. Lelo o mutu obela déjà que mbongo emona na te na famille non ba bêtise wana to lingango le souté. Les lois ça groupe. Si ma groupe on va tapoter ba tsaka triple ke bino ba takin c'est pour ça les groupe. So ba tsaka triple ba lingaka toujours ba aider bande ko na bango. Yebisanga neti lelo to pese exemple. Neti lelo papa na biso ni baoba papa na biso kwedi. Aotu ko tika biso. Ata ba on ba tena ba on bongo te. Gouvernement capable ya okunda papa kwedi. Là je te dis franchement la vérité yebisanga papa kwedi. Gouvernement a capable de okunda papa ko edipe to sali lomba veille mortuel to sali tout to go sala mais tant que bango pe ba commencer ba sala ba beta ngona ba TV mo teke bolingo ezate ba sala po bo mona ke ba sali mais na mutema na shita sima ba betela ba ngam na sala ki boy ngam na idende ko kingande loboko o epesi so ba mo lobela ngo nzamba capable okata okata ndeni ansa baki des en poto a vivre mieux à quel la côté les choses sont confirmées on va bien dire dans ces gars-là on dit que nous comptons bon la compte donc ba passe au bande ko ba la ala ba kin ba moyen de transport au ba cacha mike bango da balonga ce balonga mais batika na ba théâtre basala mo ba ko basala so basala ba imu ba tana ba page na bango c'est que ba comprendre que non comédie muto elesa biso batika ka théâtre pour eloko pesi bango vie et pesi bango poto wana eza théâtre eza makambo bato babanda ko tala bango nini personnel papa na biso Gilles Bavon akoti na film ene major akoti na film ene grand prêtre Alpha Bokoli amemi na film bakoti na film lelo epesi le meilleur romo ignoré ngada na bonga na nga
c'est que batika na bon théâtre basa cop mususu le roi biso to zuité to ya muke avec les temps nzamba comprendre que te batundesko bazuna nte bango à l'état to rozwa siko biso be to yeba so to za la bongo le roi bango to za ndene to créer façon na biso mo to za baza ba artiste ya mboka na biso so ki bino mo ka bo se respecter au monde que makamno se comme normal c'est pas na esengo muninga c'est pas na kobonga muninga lelo to mona ba junior sifa mobikisi a pesa kitoko ba décor ilonga bazo pesa que eza fierté ya art na so tuni en soye bane bango da kayo mana seconde bandelité ceux ka baza na poto ba doso ba na poto c'est bon ceux ba na poto o ya ignorance ya ko ignorer bato c'est que bon ba ndaku kavunase soka tali boye na pesa tala ba comédien on va yo ta ne dessin animé po ba tunyo yebisanga sko mutu mo bo so na poto atinda la mutu mbongo anaki non na fani na osko yo mo comédien o ignorer muninga na collègue no po boza ba grand frère kasi o ignorer collègue no c'est que ça bien té est-ce que ceux ba viwano ba banda boso na bino oyo baza ba ene na bino ceux ba pesi no espace té surtout à peut-être que beaucoup arrivé ba pesi biso espace té na ndeni na comprendre une question de ba pesi biso ça veut dire que à tout temps nayo apeso makambo de buluba jamais jouer na ye yango ko ya rasu makambo na te tala na TikTok ba ba ça succès ba jouer na ba ba tout te théâtre zanini bien joué bien travaillé mais faut que dans bena moto da kombo ya makambo papa na kini ato zaka na ya joli kalunga jouera danger bi tona ba vena biso ba président Caleb Tukebana ba jouera danger oyebi bazaka wapi na kini tona ba serre na biso Xil Pechanga ba jouera danger tona ba na kini tona ba serre na biso Sila ba jouera danger tona ba serre na biso Belleville ba jouera danger tona ba mama top ba jouera danger tout ça mon seigneur Modero ba jouera danger ana kini tona ba président Geshu ba jouera danger ba yama ba jouera danger ba rôle na bino ba jeune monte ki na ndenge moko na ba ans artiste dans la lokolo moko te papa artiste pe le lo ba webiso ke non de nini la tatouage o joue avocat yo faut le baraga te ngana osala ka nde ngana sala ka ton artiste da polyvalent na makambutu ba ko tu pe nde ni to lu que le personnage mo bonde ni o jouer PDG il suffit que yo incarner rôle non bien ici lui ou évoluer non oh makamone za kazoute makamone na tout dans te tout dans maman makamuni no pesa muta pesa makambiso to ebi ke nzambe soki déjà président na yo ayebiso ke nde ni la personne d'un rôle au jouer quand tu as eu mon tu as expliqué faut na betango côté là on se bat tableau on va zapper ngati président a déjà pêché un pifo je comprends président a déjà pêché un pifo biso tuzaka l'académie des stars ramena l'empereur Tchuke Lomboto Njoli Balen a évolué pena kei kitoko mais yo peso ba peso ka ta place no mombo ya mukie luko pesa ngoka elengi pour ce monde a bien film yayo c'est bon ngana posa mdayi bangate ngana na posa ka mdalo bake asala musala ne bien yango de fierté na nga pena binzamba otombola nga na bongo trop de koyeba esala ke bato ba yebi mingi ba répéter ka souté ba komana ba banzonzinge mais travail na répétition yonde mde sala ke mutakola na art mais ça a grand joueur bango da bakoma bayeba félicitations à ba grand frère bakoma bayebi badana ba succès bakenda ba poto pe bakenda ka bayaka l'essentiel ezaka ke ba reconnaître pe bato baza art baza rapper na ba respect ya opesa bato o bazala ka art pour Congo ndem teza base ce basala théâtre na Congo te na poto pe banga bakoma te banga pe bayeba bango bongo te ko théâtre bana na Congo. Vous comprenez? Et bandaki na Congo ne pesa ba maka. Congo ne pesa ba maka. Jamais on nié place oyo outi. Yalo wana to fana na ndako na bino mobo quelque soit tangara. So yo komi da Gombe. Ngala ya so kuna te ndako etanga ko mokanga ba noko bandoki. Jour au rebelle grave, toujours au problème. Kaba oyo kanga bandoki. Bonde mboya. Moni to yeli suna makamu na yo. Tango longo seng esquisse et kitisi mbamo. Allez où vont les choses, mais comment que vraiment ma belle commis, baron ko toucher, n'a pas si fait toucher té, on toucher famille, ndeti, na tout kolanda en suzo le lobby cette nani de konabiso nani. Mama epela, abia fa na kinga bwana se
na toilette so asali système akiti faki mompani pour moi osotele so gâté tembe akanga photo na palais na ye to na toilette bat bamona ye ba kanga place yazali akomi ko se comparer bon kokoma dana ba niveau ya bimisa ben salita bongo maramususu roza no comédien ou comédienne soyez respect à yomo des athées yango na bandila kaka pour moi pe muta respecter les athées non pas respect et ça réciproque tant yo respecter mutu oti ndape bat ba respecter tant yo bimisi da salita mutu pour muta finga yo to lo ba mabenda yo mobo et za nango azane na kilote on se comprend afana na wesa libulu afana na wesa normal l'essentiel les arake akiti parachute c'est nini ekiti na la vie continue je comprends la vie continue ils en vie le roi ba veille ba monique ba zuina ba on avant ba komi ko finga bon ngelo na betela ngo cete ils ont respect wana so bino besoin que celi ba ser et ça la biso bien parce que et ça la propriété et ça la propriété par rapport que ils ont quitté ça déjà culture ya Congo surtout na art yango mona batebele so afana ngatika na théâtre na mona musala ngo zobele ba mona batu théâtre ndeti kaka batu mo boy ba voremo boy bana ba on importance dans la société ndo bande areza bato basala théâtre baza ba indicateur ya masse papa moi mukolo ko fanda bo so atali tableau mo mama kambo e komelanga na vite so yelinga so na gérant ngo mais ce que tant mama finga ne ko ti trop yo moko sentiment ke mutu yo mama na ke nde mama ngo kendele latika na musala bo musala ngo yana on importance c'était papa mutu mo bo afinga mutu aza mukolo nene na âge yo na ba niveau mo afinga pour ça collègue de service tonde yebisanga non collègue de service pour ceux qui mama théâtre je ne pense pas même sur ba kombo linge ba notanga voilà ser ndeni ko tamso tsinga wotika yebana te parce que c'est que na théâtre comment me malango buzoba to chaka bongo je comprends. Voilà, merci beaucoup et on a tout peut-être raison en dingue si on a venu sur la vie hypocrisie et l'équipe ma casse dans théâtre et puis côté mususu le système va poison système en bois kana maladie et tout le baraque na milieu la mieux penda ya olobizate et je espace na milieu absolument olobizate je espace na sens ni na sens da oyo lobeli mambo ya poison mabe koma mabe tumba mabe koma bongo parce que au moment na eza mutu mususu ayaki musala na kisi na mutu mususu achet na mokilto vivant na debilo to na nzambe to na kisi so ye pa nzambe to bi nzambe ndi ala so ye kisi to bi kisi ndi ala mais ce que so ye kisi pc tango sala ko kita to bi pende bat bakoya au moins na o na tournage mo azala kaka mais so bat ba mo lo bano azala kaka c'est que ba comprendre que olimwe mais ce que ma nzambe mati yo mo mona na mutu tout place oya ozara aimer parce qu'on est na ba poison wana nangana lo bana eloko nzamba yo banga likolo caméra liboso nanga bat pe ba otalanga bato bazwa makanisi yo tshela bato poison na ebité bon ba otika la mabanga tondeni parce que y a non sens ce mutu mo aleki on a joué mutu mo azana succès mutu mo boza stable stabilité à stabiliser vie na ye il faut luka otshela poison au beaucoup la famille ne bi bato combien bana simana et ça un jour nzamba opinion bino pe boluka bo s'excuser et comme trop tard en faire eza ya bino. Merci beaucoup tokomi ko chuter na biso mais na aussi ça te na ko na terrain na mususu pour na talon de besoin décime tu veux dire ce que mon masolo ya nous le mois moké faire gola libérer en tout cas ça la un single à remercier bino ba to bando soutenir ba golwa nyonso ba tout ba na simana un mot par rapport à cela mais mpandi ya botafali ba besimbité Chana Betty et puis si vraiment sens té et simba a premier cas ba jaloux OK dossier naé problème ba kangala ke utaki na famille c'est que na famille ba jaloux naé non ce fait rigola Betty trop c'était na mamba famille to ebili kam ndenge kendele famille eza pe na mal à l'aise est-ce que ba jaloux baza nsima wana to ba profiter na sima dossier ngo kasi tant yemo le big ba jaloux donc allez-y comprendre que yana ba musu ba sepela na kokangama na ye par rapport que elimbisa musique na ye na groupe na ye
un orchestre naie atana ba groupe na ba gauloise tasko boka ke leader akenda libela tout le monde a un ba grand pote Pepe Kale ba daya ba grand pote Madilu ba daya ba grand pote Kester ba grand pote Papa Wemba mouvement daya orchestre daya ba mouvement daya bisanga ke on de no monde place ni ba che riba ya empire bakuba mutaye biso ke yo aliboma siko et ça bien n'est pas bimi abeta faux abeta vrai l'essentiel au batbando l'ingezaki libéré yango mone ba emenzi mombo libérer faire égola vous comprenez yango mona ki intervention ya Nono Fudje zaki wana papa logo professeur Kingodingo di ya chant azopesa ka vo a participer ki na kocha voka nzambe pa yo ki lo sambo lelo abimi donc babilo musuto la ndango te to bimaka monde ekindaka mutu nyonso alingaka intérêt mutu na ye mais l'essentiel ezaki yo kasi lelo so grand pote fali pupa bakangi oh ngana on sepela bete na mo gaza star à Congo apesa elengi na Congo apesa elengi na musique à Congo desi mikolo a bloqué non bloqué to boka pe single sika to beta science fictif et bêtes au cartonné mabe ngane non Nathalie na ngote yo tala falite na yebiso bloqué na yoki yango izo beta c'est bon parce que o yebisingana non natalité parce que dandi magara lo natalité on t'a déjà prophète de Nice pétage ah yedo ye pétage faux pétage ye mikolo na internet ye na et pétage ah ve na comprendre benaka ndeyo molobeke faut évoluer dans la coupe mususu va créer copie Camille te bon na sokoda ils appellent trop docteur na voilà on peut ça après des plans protéger en ouais ils appellent trop docteur mais à côté studio ne ba wera ba kotara ne ba Nono Fudje ba kotara ne ba faire ba kotara petit plan le sauter dans les réseaux sociaux au monde na ba nini TikTok ba titi yango ba bina ngo pétage d'où ça va ta makila ba champion ba bi pasteur Denis les ça omne muta pétage ça copine tu vas ça copine ce que tu sais ndula ni Denis les ça yemba wa pétage Denis les je jure na biso na église no se bat baleki 20 nga tsholo boko na nga bo kata nga bazwa ka ye moko bazwa bandimité na so mamba so les ala matete yo bien ote maybe bazwa bandimité bazwa ka ye moko mais ce que j'ai aimé aussi danser dans l'église aussi danser c'est banda kasi ba Jojo Mopila pe ba sa clip wana Denis les ya pétage na Nico Jens pétage ba ko na clip wana ti je me suis tout monde a fait petit solo neni featuring na comment ça appelle copa porno moto ça oui talala na ela déjà ela elle a ça va non tout sur la peine normal pour et quand musinga fonga la fanatique à Denis les pas fanatique sera à des Tchako pour la nini Tchako pour quoi TV ce qu'on a fait de pétage et quand musinga fonga on a mis tout le score et on vient ce vient continuer la Jésus faut pas nganga misupe ba kota na nenga ba fanatique tout ce qu'on a ba fanatique à des civils pour un faux pétage avant pétage tu fais comment d'être habité faut comment comédien comment musicien analyste tu es analyste yo ka wapi na mboka nini pasteur un pasteur après un prophète de la nation Denis Lesi un prophète na habité bien un prophète asa nzembo afo pétage après afo pétage on faut ba serbe bilo moi mikuse ya yemo so ba pétage amda mafia Fiston Mangunza yalingana kela obwe mama na muta mafia mais ve rumela o se cop na ezui pena kitoko se cop na viens à rapport ba courager na moi mena ko courager bon ma pride ok to ko chité na biso mais na moni clôture ya année 2022 on va to clôture on a concert à Suka Fali pour jusqu'à maintenant mpanzi na bino ba Gaulois mpanzi na bino ba soutenir affaire mpanzi ba wengemen na congolais mpanzi na bino ba to bonne musique ouais mélomane il y a la bonne musique voilà pour wengemen on ninge olongo koti sangaka muta wenge bino to linga musique bien to linga musique bien c'est comme si faire clôturer les biso plutôt il fallait clôturer les biso et ça pega bien martyr plein année ils a clôturé l'essentiel les années martyr faire to programme tête osila kaka l'essentiel les années martyr ngo etonda so que tondi nango nzamba ozolokumu ezaka honneur à Congo honneur ya monde fali pour pas aigle atondi ça martyr et là va dire te wenge basangani mikolo fait ana comme
comment Roberto Kokota 25 ans à sous kinité. Mais bateau ni sibé. Non, bateau ni ça na bon place na muke ba che bashi. Tu biso na mona. Je lui retourne na ndé. Merci beaucoup, merci. Tu as vraiment cochité à aller te chiter. Mais na ngata la ngai ya rasu na boake ta kina nga fo. Wangle migle. Te na lingi opé sa message. Et pas ba fan batala rabino na mpandi na théâtre par rapport ya ba fan da batala biso toza batu ba point obino bomone ki na lobi fo bolimbisa nga par rapport ba dossier wana nyonso Teresa Mabe dossier wana nyonso nde Teresa Mabe wana na yebi ke grand frère papa otala vepe na otala on comprend nini toza ngo posa ya sala ezaka respect ce peut lobi malamu. Félicitations kaka coup de chapeau et monsieur Sengara eza bongo biso to linga te bato ba mankaka ba so ba ko mo manquer to parce que moi mo beso ye so ba no manquer mo te c'est maman poto c'est salité so ça na respect mo envers bato yo mo ba no mo na respect le cosa réciproque to me mango bongo et puis na niveau ma musique déjà musique eke na ngo da bien ndule pena na Congo ezongi ambiance na ngo ko mo et la muki donc on a sur ranking koto musique est na bongo et la musique il faut que na bongo et moi je suis pelé tout à l'heure le Rwanda ko ezi attendez faut que na bongo te peut-être que na bongo ndeni merci mais pour plutôt pesa bato balandi yo salutation na bato mon colonel Zagoli Mokuta maire na biso Nanu Wawina maire na biso Shuna Wawina 1000 euros qui comme Molati na kata Istanbul, Jimalo, il pas à na kata Istanbul. Et puis na moni de la place au za, mon place au yelenge mais on a bien mes ara moko na matete. C'est d'où Shawata Makila ba champion. Et puis Mirolo pasteur na ngamo déjà la nela ba prier Thomas. Yo to benga Thomas mdo la nela ba prier. Elvis un petit les boucliers, président Olivier Confiance et puis venanga Gilio Lukombo. Je comprends, il y a Julien Mambo, VJP Kailou Lesek, et puis Molobel Nabiso Yabana Matete, honorable Séraphin Boongo, et puis Molobel Nabiso Yabana Matete, Biabanza Mwananene, tout le monde sous papa Nabiso, Zéphirin Nyanga, Zéphirin Nyanga, Moutambongo Mikolo, président Didier Balas. Président Didier Balas, Eric Kasson la bonne auberge, Olivier Kasson. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Là, je vois mon ami personnel depuis le Bumbashi, Jean Tamba Tiganas. On va te côté aux alliés, te goûter à la prochaine. Merci, bye.